Motoleli l'amour babenye yuma. Pourtant bolingo eza branche moko compliqué. Et bonango ba maître pesi ba yuma. Et bonango ba riche pesi ba pauvre. Pourquoi l'amour eza toujours compliqué? Yango ezanga formule oyo yako calculer. Oh yawe kumama. Oh yawe kumama na yawe. Elombe yawe kumama. Libanga na talowe kumama na yawe. Hale tamba boye oh. Kaka ndenge boxeur ayekolaka kobeta likofi ayekolaka mpe kokima yango ndenge moko na biso mpe tozwaka information mpe toyekolaka kotraite yango raison pour laquelle toyela bino toujours basango ya kitoko bainformation très bien fondée baanalyse objective raison pour laquelle bozalaka toujours branché mpona kolanda biso à travers nos différentes émissions lokola lelo na otenika epai wapi jefte bilanga maloba oyo ya bino na ye lisusu encore une fois liboso na bino na basango kitoko avec un invité très intéressant. Il s'appelle Gilles Las, communément appelé Rossignol, artiste, musicien, artiste, chanteur, compositeur, avec qui est Robeta Masolo et Dali en même temps, sujet d'actualité, car n'est pas yebi tout la perte à mounene na culture, il y a un biso, il y a perdre mon quoi, il y a grand batteur, na combat Sega Mignon Maniata, il y a orchestre BCBG, Payoapi, nous avons profité pour nous représenter, sincère condoléances, na famille biologique et artiste, et en même temps, na famille artistique, na surtout na patron na Ejmen Piana, puis la fanatique, il y a une musique à BCBG, puis à Grand Wenge, donc tout ça n'a pas si mis au père des artistes et wana tout le belayango avec mon invité du jour Gilles Las. Salomia, permets-moi avec les tout premiers spots publicitaires pour faire l'entrée de notre invité. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Il est là mon invité du jour, Gilles Las, Léo Signol. Bonjour. Bonjour chef T. Bonne santé papa. Ouais, santé ça va, merci. Bon oui. Guito Koesito qui est plaisir à trouver pour la toute première fois et à Wanadab, je crois la première fois aux allez inviter déjà l'impression pour la première fois Wanadab. Ouais, na sepeli en tout cas plateau Kitoko, Musala Kitoko. Maramba Boine tozolinga na mboka na biso donc naza l'aise. Félicitations Nadab. Voilà. En tout cas donc on a profité pour ça te représenter ma meilleure vue na fondation de femmes jiti DFI en sigle maman Hermani le dimbelo motema papa Hermani diminzele wana moni omiti le wala junior vangu famille car professionnelle famille mususu yuntu pour pas omiti que ça ilunga ba on est sur na 4 États-Unis d'Amérique pays meilleure vue na dona ne Steven Wildon commercial en tout cas puis na coach voya depuis Suisse. Je laisse les Rossignol, tout ça n'a pas si, il y a perdre Sega Mignon Maniata, qui moko il y a grand batteur, il y a histoire, il y a musique, il y a culture, il y a déjà l'impression notamment on voit qui nouvelle ou la mauvaise nouvelle ou on a perdu il y a Sega Mignon Maniata. En tout cas, na zati siko abattu parce que moni Sega Mignon baza bato yo biso to koli na tempo na bango, ozomona banda 4x4. Wenge et Panzani. Donc, baza pe ba exemple à suivre. Donc, tout le monde va vraiment loyal na papa chéri.
banda BCBG banda Tilelo. Donc eza penza matanga munene na mboka na biso na culture na biso musique congolaise moto munene akei quoi atiki ba empreinte belé na album. Mes sincères condoléances na famille biologique na et puis na famille musicale Mobimba. Donc paix à son âme apé manakimia talakaka. Malgré ça, na posa molimo ya Sege Minyo Maniata pe manakimia, mais déjà na communauté na biso quand neto biso mutakufi ba problème ezanga raté, o masolo ezanga raté, tout le monde même pas 24 heures ya liwa ya Sege Minyo Maniata, mais mutuna mutoye na ba discours na ye misusu ba ye kolobakilo Seguin azalaki rejeté, abandonné par son patron JB Piana la dernière minute ba ne sous occupé était raison pour laquelle ba souci wana et mimi na nzela liwa yo zala moi mingi na milieu d'artistes peut-être que vous allez mieux informer qui bande mususu est-ce que réellement JB Piana a abandonné qui Seguin Minyo Maniata to prise en charge ils allaient toujours assurer. Bon moni mabemo eza na communauté na biso bat baloba kaka. Oui. Donc, ngana yebi motema malamu papa chéri azala nango akoki jamais ko abandonner surtout chef ya groupe na ye. Donc akoma ina endende ni moto ba abandonner parce que moto ba abandonner to ngeto yo kata muso akufi na ndako. Donc ti omoni visé bimi pour un biso to ba congolais to kendango sans visa te. To kendango na visa. Donc prise en charge wana nyonso tout visa, billet na ye, makambu tout et puis ba soin na Inde ezara ofelete ndenge ezara tant musu na ba Europe peut-être moi non ya trop cher ni na yoga bien sûr donc elingi kolobaki et puis ba to fo ba yebaki avant akende Inde azalaki interné na hôpital où ils ont juste diamant voilà azalaki wana donc communauté na biso bat baloba kaka toza mawa bat batika bilobela ezaliwa oyebi ce que tangama eka muta kufa ata ba memaki wapi alingaki akufa ka soki mokolo na ye ekokaki donc oyebi ka ke na communauté na biso ezalaka surtout soki musicien za beta na groupe akufi bilobe les angaraté donc batika mutu apema na kimia baba kisali susu potate likolo pasi donc pasi te likolo pota quoi parce que mité messé zoki. Voilà. Encore une fois, puis à l'âme de notre artiste Sege Minyo Maniata, puis nous avons fortifié famille naïe, puis famille biologique naïe, famille artistique naïe. Espérons qu'il rapatriement encore et resserrement na kimia, puis biso to l'élément quoi biso. Tozong il a on a ba prochaines émissions pour en parler tant aux assous ba nouvelles sur yango to les gars pour te beta masolo. J'ai on laisse les lots aller libousser batu. Peut-être que ça la mutumoro boy c'est sa première fois. Il y a comment na Ginolas celui dans lobby au permettre biso pour expliquer biso c'est qui réellement Ginolas. Gilo c'est un parolier, c'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un analyste, tous anani Ginolas. Pour la bateau ba moninga parce que les Michel Liboso surtout na dab surtout na dab ils appellent Michel Liboso depuis na Congo na Kinshasa pardon et bateau yo bayebi mais pour na ba o bayebi te Gilles Las artiste et chanteur parolier aussi donc voilà ba o ba lokata mususu ba confirmer makambo nga na lobby ba ke na chaîne YouTube nanga Gilles Las officiel ba on a ba œuvre. Donc voilà. Les abattate mais bazala le batang aza komi bien parolier aza komi bien chanteur komani na yemanini. Na yemba o na YouTube, na chaîne YouTube nanga. Côté qui parolier na roloba na travailler na moi artiste belé hein. Donc ndena loba boy ba masananga Gino Becherel ba yebi, ba Blana ba yebi, ba Gelor Dordiam ba yebi. Mais sauf que ngana sala ki yango te po e bando sombelanga jean to nini te elinge na linge kana na yo kapé sentiment na ke na komi eloko ba embeli yango pe voilà mais naza plus côté chanteur et la bande moyo komande munini o moza fier na ngoki o ma yemba ngo bien sala pe bien bon lelo to panzanyo sauté to panzanyo sauté mais na travaillé na ba artiste belé. On a travaillé vraiment na artiste belé et batu ba yembanga
bat bayemba maloba nanga à travers batu na F victime donc groupe Fali Poupa net F victime na yemba Gilio bon isa na travaillé na master moko et professionnel na travaillé na master moko na album Libre Parcours ouais pendant que tous autres travaillé na ye ils avaient moment oyo artiste blanc na abandé ko travailler na Billy Santé donc na Billy Santé toza juste bana gitambo non toza kutu ba venir kangami et Billy Santé soit ba na YouTube nanga ba yokinzi moment traquenard donc Billy Santé mutabe tango ouais donc Billy Santé za muto yo to bando kangama trop à partir na yepende nga omoni na koti pe masolo ate moi texte boy moi nini pesa boy sala boy voilà voilà Gilles là c'est déjà ba mususu ba découvrir pe ba oyo par curiosité pour ça boy ba réellement nini ya comment nini ya yemba après si déjà chaîne euro rappeler chaîne YouTube ouais chaîne YouTube déjà Gilles là officiel chaîne YouTube bon que nous coûte plus bilo na ngamoko et pour na biloko na yemba donc na ligne na sepela plus mkolo ba artiste on a ba mo ba oleka ba lobeli parce que lelo monika la izalaka moi soni hein que so ba komela onzembo to so ba komela moi vocal moko boyi oyoka soni ya lobelango mais lelo na moni bat ba komela bango lobela voilà nzembo muta komela nga boyi likambo to travailler on a mutu boyi na monaka héritier wata et moi lobara que non Ibratora idai boy tout ça voilà bon des alaka voilà et ça le moment où nayoka na mtina bien encore vers tonini ou interpréter King Kester et Menea est-ce que na koye ba relation nini wana ko entretenir na King Kester bon à l'époque on a King Kester et Menea tout ça une relation té c'est juste au monitant où to banindu les sika parce que nga vraiment na yo kota na ndule na 2008 ton a koti na ndule nazoyemba à l'époque Diego Milito azana na kitambo aobeta na wenge blana baza bato nga na kuti bango na kati ya musique na kuti bango na musique nga ezaki plus chic mais nazoyemba bato bakoli na nga bayebi nga azaki plus côté drum donc na tongo sona la mukiza mama aboti nga yebi donc sona zo beta drum taba no bengo kakol bon kakol te nga uto à l'époque où tu kakol te à l'époque penande pour c'est on est là sur moi na beta drum ba benga yo no bengo kakol a esi mati maintenant na pena mona mukiza kakol azaki nanu na bakibinda ibana nanu te donc biso ezaki plus titina osomona na oyi baba champion nazo beta drum nazo yemba mais na eko comprendre que nana talent ya koyemba tangu naza acolyte mkomsu to répéter na obetaka moi lisolo vite fait to répéter na monsieur l'abbé Massamba abbé Massamba bato baebi abbé Massamba parce que à l'époque nazalaka acolyte kora les oyemba nga naza acolyte nazo yemba ayoki ndenge na oyemba alobi oza envoie kitoko quoi ozobi misa voix ya Rossignol au monde à place comme Rossignol dimaki ngasko nazi comme bwana na latiango et après na oncle nanga moko auté matadi Jean-Paul Bongo ayoka nga pendenge na oyemba ayisinga soko travailler oyemba parce que vous avez déjà na justesse ozoyemba déjà na note parce que moto yemba na note sans guitare oyemba déjà que ozoyemba na kati ya note oyemba bien et c'est ngaka faut moi ba travailler mike tout ça voilà et après na latiango na commission makamnanga parce que nga na talaki na bi so na bina kota na kati ya groupe na ki esprit wana te en fait esprit wana na ki na ngote ke na luka groupe moro na kende na kota na otala na koto ba chic en même temps na boulé nga so ba chic vide na kende université mère nanga a comprendre que na obeta ndule na meka ona na ndenge nanga master moto zo kanga manai redo HP et na pesi mbote place aza oyebi na période mo be koma ki 20 mois ya ki bat ba mo beta ba couper décalé aibi singa lobi nanga studio mo bo ezana oya na kitambo na coin wana kwa siana na we ba jeune mo kitambo rambo de la terre bo beta de kala magasi aibi singa lobi nanga
kende na studio wana okolu kosala mo eloko no mo boye boule yelinga moni ba ndenge comment lelo mutasali cover tout ça nzemo mutabandeli mutapesanga boule ayisinga yo wana tembre Kinkester emene ya okozwa nzemo na yemo boye obandeli yango nzemo ne mo oyembaka bien obandeli yango comme ça tota ndenge epesa air wana na betelo masolo parce que nzembo wana na bandeli yango na 2010 ça nzemo nini il a mis Founé donc tiré de l'album Succès Fou na nzembo wana na bandeli yango ngamo na ke studio na yemi nzembo mutasala nga clip wana Flavien Tepa avant kuta koma au travail na ba belge belé si 3 points parce que ngana Flavien Tepa aveni mo kakati voilà to sali clip na zui clip wana na pandia on a ba chaîne donc nga sala ki on a plaisir ba tu ba découvrir ndenge ni na yembaka ba yo kangai osomona neti blague à l'époque Kinkester emene ya azaina poto azobela ezaina 2010 vient nga mona kitambo ndosha modogo mokonza badawa na pesi mbote place aza aibisinga au moins ndo sale loko soki via ye ngana omema yo pene pas vie beaucoup tana bosolola mais eumelaki vie Kinkester emene ya azoya Kinshasa te abandaki obela 2011 eleki 2012 eleki ngana vie Kinkester emene ati omona na 2013 2013 vie Kinkester emene azo répéter na kitambo fendo chamodogo miminga tokutena Kinkester emene et na se présenter na bisi nga le wana kutuma mbaba Gilles Las le Rossignol te na bisi nga Gilles Mukenge natanga na ifasik na beta nzembo na yo abisinga wi na yo kaki déjà na zui pe sous CD na pesier pesinga concert pesinga kotika chikite en tout cas ndenge okende ozokende a déranger te mamba ba droit d'auteur wani ki pa na monter a déranger te kutu na beta mo lo mo mkie tant na okota tozwe na ndosha modogo abisinga kendo pesa vimbote ngana na obaka ebike non ya cheve Kinkester emene amona ngabuye yo zonga yumadi do zonga yuma ngelo ba ke soso ya pembe za grand prêtre ko bakate so batu ba pembe na ba isinga zonga yuma ngelo ba soso ya pembe na ye ko bakate ngana bani yo nani chevi nga Gilles nga mtu na benze mona ba nini atuna nga kutu yo nani te atuninga komono nani abi komona nga Gilles Fokombo petit vanda wana di asisi osaba mam na ye tututu nde to solo li vite fait na bisi que non nga naza mwana ya basoki vangu soki dia nzenza soki vangu abi awa na yebi wana bato bapesa biso cours par correspondance donc c'est-à-dire ndenge yo poyi na musique kotika chikte tanga chik ekoide yo apesinga exemple ya Koffi Olomide abe moi Koffi Olomide abanda obeta ndule akoma banzembo en même temps akendaka chiki so moni aza lelo oyaza eza pona chiki ozomona po chiki na ye mutesaliki afungula makambo ebele groupe oyo eza ya yo so olingi obando ya orépéter awa kanga banzembo yaka ya pasi eza kaka eumelaki te tokoti 2014 vie ndenge azongaka faki aya lisusu vie azongela biso na cercueil donc mawa trop et cover wana nzembo ya Kinkester wa interpréter wana baretombe nango ezala nini à part raconte kayo na Kinkester bon vite fait voilà. À l'époque vraiment ma soeur aussi Tania Las aidaki nga fort parce que ezaki ba défilé de mode na bango nyonso ngam na sala playback donc na yeba kutu na 2011 motali donc ça dit podium à liboso na mata ezala ya Kin Bilele bato ba yebi donc omoni place chez Timba ezala et là au moins ezala wana Makiatos Kin Bilele mutasala ngo champion mbali muta présenta kanga mbala liboso na mata na podium ezala Noël Madinga donc n'habite ko so Noël Madinga wa bango lisusu à l'époque
autaka kufela kutu mwana alataka kitambala boye a présenter ngai na si on a opesa nga ba courage parce que na ndolenga na si micro na olenga ma frustration la na matina podium ba papimbo mabazawana et puis titi on a matina podium mwana na yesiko na masa na nga blana tozana blana donc première fois na yemba na bon na podium ba tebele to bande ko yemba mais nga moko bo batikelanga ezaki na événement na Kinbilele na ju micro na yemba kitoko papimbo mazala wana banati lokole tango kutu défilé esili ngana masa na nga blana to landi nati lokole poto senga to leka na émission oyebi ayebisa biso nini kaka sikoyo boyebo leka na émission na nga na émission na seka mabe mais bon on a niveau té non en fait ils avaient qu'à rapport dans l'accès bon n'habité sur les acquis il y a soit qu'on a un niveau to nini et il avait qu'à rapport dans l'accès non bobandi na aussi ka bozela nanu voilà et après la zone a ndinga mabité quoi à part King Kester au salapé cover moi il fallait pour pas zéro amour motivation za la nini pe ba retomber dans za la nini okutana pe na fali ni okutana na King Kester. Non, fallait pour déjà tant à préparer album on a Amour et naibi déjà tant à préparer mbalasu quand on a kutana na vieux ezaki a noyo na matanga ya artiste nae et vient na pekaka autopsie refin endoloma mona bandal te mona kitambo mona kitambo ayende kovana na bandal donc biso to kolina ina mayengi wana pe à son âme et voilà donc Amour ezaki chanson montango ebimi donc ebimi lelo kana kangi yango na kepe studio na bimisi yango via partager ba master ba partager donc c'est à dire nga na lingana salaka elo mo bona na la sabatuke na meka ko emba kitoko voilà elo musute quoi yo emba noter que pour que et ce melo poang et ce melo lamba et ce melo mutoka naza to o sala pe carrière wa bande mususu te omoni problème ezeza nini ba vient na biso dicap ici ba yebani monde entier ozomona nga na yebani na nteta musuka na moi 2 personnes 3 personnes na sala cover wana na boule que na yemba ngo bien pour bato ba yebi vient na biso dicap ba chape miso côté que chanteur wana pe azam voilà donc biso to leki na ba groupe T toza ba chanteur tozo ba servir biso tremplin T que na l'équipe pas vieux Kofielo Mide vieux Ranson vieux JB non donc nazomi T kanga moko c'est ça et commentaire il fallait j'allais nini encourager qui yo albel que moi quelque chose non on a juste que a partagé ba warrior ba partager c'était en 2021 oui ça na ba février et puis là on a CP là parce que ça bonamba la manche ngani donc net na film n'engé moi lobara voilà mais pour unité au dimbela ngo net mon abat mususu déjà tant on a fallu pour pas partager le on a fallu pour partager comment il fallait pour pas gagner une photo déjà comme ça déjà le wapi petit a fallu pas union so ba tout la fallu ba audio et pas au défendre pour unité yo pe le kangama na level wana ya ba warriors ya fallu pour pas est-ce que on a un chanteur on a un chanteur na kola mukalelo on a un chanteur na kola mukalelo na imbi Ferregola na kola mukalelo na imbi papa Kofielo Mide na kola mukalobi na imbi papa Bozi ozomona c'est-à-dire on a fan te somoni musicien donc a komi ko kangama ba warrior wana et komi a remis le rôle à fan moroboy donc c'est-à-dire nga bongoté et bongoté Gilolas au signor toujours continuer j'espère que ça la grand plaisir na bino oyo bozola na biso na oya surtout ba o ba yeba déjà Gilolas na monsieur je peux bazaye ko découvrir et puis artiste oyemba tito to kata émission oyemba parce que la footballeur et c'est nga yemba to na chanteur na plateau nalanda kibla na musaka na TV je crois que par France Tema et tout placement au Bekolobaki il est intégré quartier la terre une difficulté il y a aucun répertoire tout peut banzembo ya Kofielo Mide tout peut banzembo ya quartier la terre mais muta sungai
pour kanga banzembo mingi ya Kofi c'était Gilles Olas oyo zali. Alors yo yebe banzembo ya Kofi makasi comme fanatique to yepo wana ko yeba banzembo ya Kofi pour qu'un jour ça la tête na quartier latin. Bon nga penza na lobango tout le monde ba yeba to bazananga soki quartier latin o nga nazali ko rêver ezali ti lelo. Bon non lo babongo te parce que ye moko via ebindenge nini asala makambo na ye. Mais nga en tout cas au moins ndenge zalaka une fois na landa vient na biso dikapa lobby ye akoli na bandal wengende epesa eposa ya osala musique. Nga siko eza wengete nga eza quartier latin mu epesa nga posa osala musique. Donc ça dit nga naza fan ya quartier latin parce que to la mukaka boye tembala mo komi musicien faut lingana nu otala nanu batu moko boye olinga pe makamo boye nga eza quartier latin na King Kester Emenea et yembeli ya King Kester Emenea façon na ye et puis quartier latin de quartier latin na zolo beleza quartier latin ya lelote ndenge makambo changement mukinga na lobela vraiment quartier latin o ya ba Willy Bula ba Suzuki quartier latin ya vena biso ba Fali zomona voilà différence nini yo au sala ratang au tala quartier latin ba Fali na quartier latin ya lelo au tozomona Cindy le Cœur ba Juillet 33 et les autres bon que c'est ni les alliances entre quartier latin ba Fali na ya lelo. Bon quartier latin lelo ezaka que vie azoti que la penza ba master espace mingité. Bon nga nazo comprendre vie Debaloba, autre temps, autre mœurs. Ah, mais j'ai toi, baza yemba ba blanc na basali ba voko, ba mswahili. Nazo ba bongo na sens ni, bazo yemba mais zandenge moko na ba période ya ba vieux sam na ba dicap la merveille té. Tikanga na si ça idée nanga. Si ça va. Omoni à l'époque papa wemba tango azo fou la ba musicien. Vena biso mukula azo fou la ba musicien. Wenge zo fou la ba musicien automatiquement latino pe esala nini e luka e fou la ba musicien ba kendaki poto ya X ba yaki na ba mituka na ba bilamba ya orchestre na ngapi na luka ba kende poto basala makambo na lelo ezalaka lisuti ezalaki mais tango phénomène ya ba combattant yé poto ezala souté ba album ezo bima vraiment té ba musicien ba longwe na bango misu bazongi ba poto bavandi na bango tango ndule eko zonga na poto bon na éviter peut-être eko zonga mais na ba lelo eza sous bongoté déjà à l'époque biso tanto kola na kati ya ba orchestre ba star bazalaki quand je dis ba star ezalaki biso ezalaki soki vient na biso fan d'azoleka ba tufu ba landae tutu kaluji. Donc, na habité, so que na maison mère, fait rigola, ya pamba, asa star na kata babi ndombe. Oye na quartier latin, Fali star, ba vi na biso ba Gibson. Mais lelo eza bongo te, lelo nazo chola ba master te, mais ba master mususu, ba uta ipeta musuna vie ntsone mikili. So ba oleka awa, neti kutu ba kibebi bango te. GR33 otanga soka soleka awa oyebi mais que bat balanda ibu ya zana succès ndenge ba Fali ezalaki non eza sous bongo te donc makamoko boye o ezalaki à l'époque les eza sous bongo te voilà. Donc, voilà. Si je comprends bien, yo répertoire, il y a quartier latin quand même parce que vous avez d'abord fanatique. Oui, fanatique. Et ceux qui quartier latin, car les alawati lelo, on est déjà intégré quartier latin. Est-ce que déjà tant yo mo oza oloba qui non sur quartier latin zala ki ninge zala kala, ba talon zala kala. Yo vraiment ngocha lokolo place wa. Kasinga na mutaba challenge. Ngali ngara place ba chanteur baza, ngapena ya to potana na bango ça dit to yema na bayaya. To chapwa. Oh mon mais lelo mamoni za souté oyemba na nani oyemba na mama si oyemba na GR33 te omoni kalezala soki ba album ebimi il faut to yoka Felita ils ont na beti nini vous comprendre Flamme Kapaya a beti nini côté on a kuna chez papa wemba Ramazani a beti nini ah te vocal on a faire ils a danger vocal on a babia ils a mystique
lelo eza su bongo te soko okoti na quartier latin okomi na yo nde choriste donc c'est-à-dire okomi na yo mutu ya chorale tabaker bazoyemba yo ozozongisa voilà donc c'est-à-dire makambo échangé na mwa makambo ebele tout ça poto pe bane ko jouer ba rôle ebele c'est-à-dire musicien ntango akemikila ye na car aleki na baémission ozomona donc ezaki époque moko boye na donc c'est-à-dire ozana elengi obeta na groupe à bato en tout cas voilà muke tokende biso vraiment na suka Gilolas mais ya oloba eza nano mwa mingi to oloba na biso mais juste après ce deuxième sport publicitaire notre DT Christian Lunia. Kotinda mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée avec son numéro, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte et mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Allez, tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka 0 frais de transfert. Ndeko wana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naie et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. J'espère que cette émission fait énormément plaisir à Maman Concessa Odina Smith from London, à mon vieux Gelo Boulangong de tous les temps, de tous les jours, pour rapport à mon vieux Montelentel, mon maman, na mwenzi sanga kitoko, Nazila Bomba, Binotou, Bolela Vuma, Bilangama Loba. J'espère que l'émission sera avec plaisir. Gilolas, au signal, nous avons un Kitambo, on a Kitambo et à Tongo. Yo, mané, grandi, ngane grandi na Kitambo te na botami na Ngaliema donc na UPEN et Kitambo côté na biso moi na côté na binoti oui donc Kitambo ya Tongo Kitambo ya Tongo donc ça dit nga déjà depuis 94 95 96 naza déjà na Kitambo. Oui. Donc, vous avez Kitambo vraiment Tongo makasi donc plus de 20 ans na Kitambo déjà doyen. Bien sûr. Tout le monde qui a le 7 décembre, tu as une bataille date dans stade Vélodrome et tout le monde qui peut blanc à Moussaka côté Libaya na veni Bandundu. Ouais. Na discours il y a blanc à Moussaka na ba différentes émissions na landa qui est yo zala qui parmi ba invité na yi. En négocié au premier invité na yi. Alors yo oye Kitambo Tongo. Oye di grandeur ya Héritier Watanabe. Pourquoi kondima koza parti ya blanc à Moussaka Kosundula Héritier Watanabe aussi longtemps toyoka qui déjà mo wa guerre et comme na Kitambo lingé comme divisé monsieur ce côté ya blanc monsieur côté ya Héritier Watanabe té salarié qui autorité ya mboka ba okata likambo ba opesa Héritier Watanabe autorisation obeta blanc Moussaka avec autorisation té. Alors pourquoi choix ya blanc qui Héritier Watanabe Gilolas? Bon, les a choisi hein, ils a que blanc ndé a invité Kinga. Donc ce qui paie ba bing senga et pas ya il y a Watanabe na lingena kende. Voilà. Et puis Blana aza chanteur oyo na yemba na yenzembo. Chanson est disponible na YouTube nanga kanisa nanu. Donc la chanson lelo na profiter na bisa batu que na sali remix nango na Patrick Beckham
Donc, Toyemba Nzembo wana il y a 11 ans. Donc, Tolinga et Topesa Batuso et Lengiwana. Et voilà quoi. Et tant que bazaye kolobaki blana musaka za na poa ya watate ya otila wata libayate asepela kutu ba epanya qui na danger. Est-ce que yo na conscience na yo vous avez vraiment sûr que blana musaka ko eko pisa spectacle ya kafu pa yo apieriti watana baza aza na libayate libaya. Bon, bato bayebi hein. Bisona ba blana na ba kitambo wana to andi obeta pendo lelo te hein. Ouais, c'est juste que ba ndenge na ucholo banayo bato mususu ba serva bango tremplin. C'est-à-dire elle wanga Gilles Boy ba la kisinga na Koffi Olomide. Ozomona. Donc kozala na succès à makasi to koyeba na makasi eza koyeba musala te hein. Voilà, na wata ebi musala makasi te ke blana musaka. Na bi bongo te. Na bi bongo te. Mais bato ba kino bongo ba kino wata succès mais blana musala. Blana aibi musala. Blana aibi musala, héritier wata aussi aibi musala. Mais na répondre quand on a question par rapport à Likamo Lobaki que ceux qui n'a sûr que blana ko vraiment au pesa spectacle. Que blana oui. To préparer qui m'a rambonio sur bien, il n'y a bien, tout n'y a to imba bien, bat banye ba CP là. Malheureusement oui comment qui mais je pense makambo a bien souézoya quoi. Est-ce que voilà. 12 au beta qui blana to blana zo qui vraiment une autorisation te ya ko beta conservant. Te blana zo qui autorisation. Makambo nyonso mutu nanga bando sala bando tindela nga. Ya tala boy na sali boy. Et pourtant nga vraiment français wa non monima qui dans la signature ya autorité tout. Azo qui autorisation et pas ya Daniel Bumba. Gouverneur de la ville. Oui, azo qui autorisation. Donc voilà. Et les logières il y a héritier watana bila blana yeko memaki blana mona kitambo ya solo héritier watana baza vena za mona bumbu ya kitambo na 12 ans et yo va na kitambo pendant ba année belé. Est-ce que héritier watana bena kitambo c'est un venant to héritier watana baza vraiment mona kitambo heureusement na jouer mona kitambo ko katali kambo débat oyo eza non loba eza moi passi pona répondre na sens nini. Bon, boule kaka ngape sko no lingana tuna bakulutu soki ngai Gilio na mère na biso tuna bandeko na nga to futelaki na bandal mo tamoko boye po monga mo pe na ebate po biso boya ko sala mwana ya commune wana ezalaka il faut obota familialité na commune yonga pe na lingana yeba bato ba otala biso ba répondre nanu kozala mwana ya commune wana ezalaka il faut obota na commune wana to oumela na commune wana ndo komi mwana commune wana po yo no vana na blana tant blana ça va discours na TV falo tout nege no mona maiza wane bon ngana yebi non répondre selon nga kokoma mwana ya commune ya commune Songolo soki déjà ozana ba ninga place wana au sali plus de 5 ans, 10 ans, au tangi pe sous na commune wana. Comment na commune wana? Poto kutu tokenda wana ki mukolo, au bois ki ngunda ba pesi pe mukanda, au pe mwana poto. Et bongo kaka na ba commune, o ezape ka mboka na biso pe lisusu. Ozomona. Je pense que place wana tolongana no mwa discours wana mututu akoza la mwana ya mututu. Surtout na Kinshasa na rolo bananga pe lelo ke na ko pe na ngabe parler na matete to na ko futi na matete so bana matete ba yambinga bien na sali 5 ans 10 ans kuna na komi na ba camarade na komi pe ka mwana matete ozomona donc eza pour moi nyonso ezaka Kinshasa eza ba débat moya pampamba ozomona lelo blana aza mwana ezate ke na côté la héritier wa et na côté la héritier Watanabe mais blana soki bana bumbu lelo ba bengi abeta aloba abeta tipo za mwana kitambo pour anotinda wata kende bumbu unanga na koyotilo libaya. Moi je pense que netinga Gilio Boye le roi naza chanteur il y a 24 communes nyonso voilà parce que okobota mano pe na kitambo mais ti okufi osali elorote pour na kitambo ango to somi pe parcelle te na kitambo ozomona
Donc c'était un bateau le baba le bien Watanabe un jour avant concert na à sala ki badon agino lukabako kwa kitambo même la bango ya kolia ya komela mais yo zo beta tout le zaman kitambo mon salaire débat ya ndule tout ce qui sango na nanya sala ki plein nanya yemba ki koleka nani tenez la place sur le yo on bien comment na kitambo mon salaire na kitambo yo mo biso yo wataka même masala badon na kitambo. Bon, côté na nache mupanzi mais blanc n'a pas confinanté. Attends ça ça puis badon. Pétant on se ko le kawana. Voilà. Mais koyeba par rapport ya rozalana bato to zalana bango ba kuluto ba banda musique liboso na biso na ndenga ba histoire makamutu héritier Watanabe aya kitambo koya. Abotama na kitambo te. Blanc na abotami na kitambo. Ozomona. Voilà. On a yebi yango wana. Mais yoza mona kitambo boza appelle ba artiste belé pour la fierté ya commune. Pourquoi pas nenge biso na Binza honorable Olivier Katoala sala biso bomoro Binza et biso na quartier bango honorable Gimbelo sala biso bomoro bango. Pourquoi pas bomoro kitambo ke to tia poids na artiste oyo yepetanga otadate yo tia pe poids awo. Pourquoi n'est-il pas Gilolas na bande mususu bopona ki bozala pour cette division musuba ki na ngama musuba ki na ngama pour la badudu ki binda bana ngama wata mususu côté ya blana musaka pourquoi division na boluka ki ngana za obike soki ndeko héritier watana ba benga kinga na linga na kende na yemba soki nazwaki deux invitations jour ango na kende pas blana na kende pe pas wata ozomona on a peu en bonne relation na wata aza baza batu ba bandi musique liboso na biso na kitambo ozomona biso ngana na tangi pe na Saint-Georges c'est-à-dire naza muto na moni pe wa na moni héritier watana bilinga zo yimba na Saint-Georges musique donc AP ine na école ine à commune bien sûr na moni bango ngana kuti bango na musique bango na ba Yannick Prince Zenith ou abeta cheki Kester Minéa mbote place azali Baider ozomona bakulutu na biso badudu kibinda bato e bazala ke bango le ba beta ndule na kitambo a biso to dembeli na ba mien to zotala bango fila basele bango ba beta na station Japan bango na ba japonais maladi même Thierry Sainté pe mon à côté na minute biso na biso ti ba Thierry Sainté biso na biso kitambo et nzamba pambola on a eloko moko boye tozana ba instrumentiste ebele et puis ba animateur mingi ba bimande na kitambo nono atalaku Juna Mombafu Robert et Kokota ozomona soto zongi à l'époque tozi vient abiso somono kitambo pe karati so tali ozongi na ba nemo boye bakanga ki animation koleka bango bazate bana kitambo à part ka kulutu tutuka luji yende na okaka mona ya ngiringiri quoi voilà donc Gilolas sera une invitation wata par ngaya invitation blana et wata quand même abeta ndule m'impressionner les gars ni so lobby ezali pipi ofele ba kabeba 10 000 francs et combien propagande combien mon en tout cas na 8 ans ya hôtel ndule onate à 8 ans sincèrement dans 8 ans hôtel ndule onate voilà Antonine et là NT biso ton to komi poto beta ndule to moni mbila yi alongoli podium moi ba désordre na koti ba mo parler na phase mais na oki ke ndule awata ile kaki bien bato bayaki oki ate mais ile kinango bien masali plainte mais quand même bayaki voilà. Est-ce qu'on va confirmer même sur les lots qui bana kitambo bakota ndule te pourquoi le bagon de stade Vélodrome et ton raté bana kitambo bakota ndule te balinga ndule te est-ce que tu vois la confirmation kitambo toi le roi bandalté comprendre kitambo toi le roi ba commune musuté ba commune mususu ko tcheli baya bat boya kitambo ndozomona wana ngai na mona kitambo c'est-à-dire na mona ba groupe belé et les kana Vélodrome mona kara ba kipa mamute kitambo bana façon na bango moko boy so ba sepeli ba yi so ba sepeli pété menga chance mona zwa bandule presque tout na beta bana kitambo baya ochanga poa obeta pela Vélodrome te nga beti na nga na tina comme na niveau na quand même
Non, tu es comme le niveau bête en vélodrome. Avec le temps, on bête en haut. À ta stade des martyrs, on bête en haut. En tout cas. Ouais. La foi. J'ai la foi. Quand baguette à Comino, le 2 janvier, il y a un concert à couloir à Chilombo na Matete. Fabregas a un concert à couloir à Kwenge, Kanakata Matete. Déjà, dans Matete, baza lancé quelques bancs à Matete. Baza lancé un message, il y a violence, qui voit ta communication koyate, Fabregas n'est moins à Matete, et il y a Fabregas dans le discours, dans le lobby, à Temaya. Déjà, ça s'annonce mal pour le 2 janvier. Baguette à Comino, je l'ai habité, il y a tout à l'heure, ben Fabregas. Côté à Watanini, à Tamakolote, aya et côté à Fabregas, Nini Rolo, bah dans l'impression pour la guerre, il y a la commune, je continue. Cette fois-ci, l'on a quitté moi qui m'a têté. Moi, à Watate ni Fabregas. Non, t'es un des mingi, bah organisateur, et puis n'a pas kondiambo, bah font la mise. Parce que bon mon eloko ini teza mukie mais to boyi mukolo ngo parce que na okeza 70e anniversaire ya commune ya Matete puis bana Matete ba bi bango ba fetaka ba fetaka les deux so ba sepeli ba bingsa mona commune na bango beta pour moi Fabregas a beta pour na ko éviter ba problème c'est vrai mais na ebinde na ye to ebi quand même deni Matete kena na makambo ozomona organisateur balukaka kimia batika Fabregas a beta wata beta te mais bina fila lobby kama moto le bakia rozana le pa on a commune babi wata za na paxen na Matete Fabregas za na pa on te na Matete alors wata ya beta comme papa le pa on na Matete et n'habite tant yo ka bina fila ko ba mais eloko wana na lukate na kotango parce que bana Matete mingi ba osepela nde Fabregas a beta po na nini po Fabregas aza mona commune na bango tozolo ba makambo ndenge makambo ezaleli alors soki eza ya tembe to osepela ba omi bale ba beta mais à une seule condition sécurité ezala makasi po to boyi po na makisolo moko boya ndule bato ba kufa ozomona et surtout que mon ko ba but ya concert wana ezape ki pona ko kata hémorragie ya bakuluna da kopegisa ki kuluna na Matete je crois bien ce concert et betamila ba connaisseur bien au sala bien et non qui nini sécurité za malunga te bino ba oyo boyo beta pour interdire le kuluna mais boyo su ko renforcer en za wa boyo mamoto na pétrole ka ne ba loba ba organisateur ba sala musala bien ba yebisa ba kondi ceux qui bango ba sepeli ba tumi ba lena ba beta sécurité et la sécurité pour to boito la bibembe mais ceux qui ont un cadre cas ceux qui n'engeni ni ba sala on boule te wana to sepela pété que nous les comme ya bongo ozomona déjà bateau yo bazala na époque ya guerre ya vieux oisé qu'on a vieux kofi batu misumi comme bukana ba onoka panga bazwa ba machette ozomona de c'est-à-dire to lingi mambona te et se répéter sous la musique ndule ezalaka guerre moko loyale ngana tondisa ikoto ngana lekio ngana salaki boui mais so ekomi ya babitumba c'est pas bien et puis faut te tika peno makambo ba commune oyo vraiment makambo ba commune oyo sikoto lo parce que mutu amtabeta na commune na ya suka aka na commune na ye non Voilà. Donc, j'espère que le message est passé. On est là qui bon avis à Gilolas. Et l'autre, le 20 décembre, fait ego la générique naie Mobondo. Ils sont déjà disponibles. Ils ont une version audio. Clip et Yassima. Et Batumsou va le bi fait ego la asali mauvais choix. Il y a un audio. Blue abonné senga audio na clip et yambala moko. Pina kati anze mango. Parti au faire no lubakino. Na arena to ya Mobondo en remplaçant on a fait ego là. Tu vas lobby qui non ba goulo na minute ba jui désespoir total. Donc prochaine date il y a Arena européen ça m'a sauté parce que fait déjà a changé page. L'habité oyoki de anze mwana Mobondo générique wana. Ouais na yokaki yango nazo la challenge nango plus na TikTok. Bon, Arena et bakani yango te a ataku to a changé date a beti ba place mususu. Les lois à pe ka date à Arena. On a bien des vraiment makambo les caractères pour la mamba salle mais après 2 ans à Kobe tapé ka Arena ngo et kufiteza nango
Donc, je pense que c'est une chanson promotionnelle pour na kobenga ba fan na iba ya ba kotandu les belé, mais malheureusement makambo tamboli ndenge fait rigola tamusa bande ko kanisate. Voilà. Et le fait le 21 a déjà bon na Fikine pas il va pas beta concert lobby beta concert lobby na Fikine et je laisse pour que tout chiter na biso vraiment sur les amours mingi sur le matin ya mukie fallait pour partir sur la tournée européenne impression na yo na tournée européenne fallait abeti na ba différentes villes Europe pour la première fois artiste congolais ya beta na ba province kotondisa ko beta na ba salle ils ont plus de 5000 places fallait pour pas la fait ton ba premier artiste congolais ba congolais na biso vraiment to utina bango tout le monde ba Gims tout le monde ba Dadju l'impression comme artiste na tournée européenne il fallait en tout cas et d'abord félicitations na kulutu na biso donc aloba toujours aza moto azo motiver biso ba jeune to travailler dur to comme appelle le rôle et pourquoi pas tous les capé to chapé bar les colo quoi donc biloko boende et ça la bien ce qui ça soit à 4 5 ça makambo boy voilà tout le monde en okaté pas ba Nigérien non et pas na bisopé mais félicitations vraiment na kulutu et tu es fallait pour différentes villes où il y a tamboli pour le concert et ça dans cadre de évangélisation pour le Stade de France et il y a yotali concert au fallait pour pas Betty est-ce que je le laisse peut dire qu'il fallait pour être capable d'affronter le Stade de France oui ça capable bato babeta Stade de France wana bazara na banzembo na bilamba le roi fallait pour partir voilà libsanga bato babeta Stade de France baliki fallait pour baneti na nini bazala pe kana ba fan fali azana ba fan donc nga lelo na osenga juste nga waniza humble avis nanga le rôle kulutu amonani trop na Europe na fin 2023 na année 2024 surtout 2024 pour ngai 2025 akimana na Europe ba consommer moi trop bon na yebité waniza humble avis nanga ce qui stade à Tchangwata en 2026. Comme ça, 2025, à Konyatanyatane, Afrique, ce qui peut en Côte d'Asie, ce qui peut na nenge na biso na Congo, pour omoni, batbaye barati na Congo, tourner pego salama. Ndake penati na balikasi, azo betane pena na baboma, ba mwanda, tout ça. Et après 2026, initiative on peut assurer ton stade habite dans la province oui et après comment tu n'as souhaité moko munani wa bandakango na bindenge pe to mona we opération to ton stade habite dans la province malgré comment tu n'as souhaité bon tant sous prochainement et salama kaka voilà donc lo ngai lenga na lobaka ya ngwana kulutu soki akoboma moi moto na 2025 Afrique moi Amérique. Allez, tant qu'on a là en 2026. C'est déjà que le tournée américaine est reporté pour 2026. Pour ça, mon robot. Mais ce qui promotion vraiment malonga ils en ont parce que. Déjà par exemple, album on a des bien années. Oui, 2025 à cause on est là-bas tout na stade. Attends la fin pendant l'été. Donc azana ba fan na ye. Au moni ma bemoko biso na mutu na biso ba congolais. Toucha. Ceux qui, par exemple, les salles, ils ont 100 personnes. Mon à côté ici, 60, 70, ils ont échec. Non, mais mon toit à la moitié. Déjà, c'est bon. Est-ce que, et comment on que les musiciens, ceux qui ont une salle, il y a 100 personnes, 100 il faut y avoir que, contre-temps, pesara. Mon soit son billet, ma vie contre-temps. Toi, Béli. Toi, raté qui bus, toi, raté train. Pour te dire la réalité, Béli. Toi, un peu fatigué. Donc makambo za belé sold out et ça la marandenge nini par exemple na site déjà ba monique ba billet sili ozomona mais batu basombi billet to moto asombi billet aye na été to moto moko asombele baninga na ye 50 billets to 100 billets pour pesa bango ma pesine bango te pour batu musu basala ngo na cadre sabotage na sombi na ngaka ka po ba trop ezala voilà.
Merci Gilles-Olas, j'espère que Boyoki Oyo Gilles-Olas a lobby et on les a la vie naïe car n'est pas lobby. Alors tout le monde il faut m'en souka, tout le jamais au Cabana ça que tu as un projet artistique. Gilles-Olas ils ont préparé les albums, ils ont préparé single, ils ont préparé tournée, ils ont préparé un concert et qu'est-ce que c'est un programme là, il y a projet artistique. Bon en tout cas projet ça que déjà, on a annoncé que Nasali Remix, il y a un kanisa na Patrick Beckham, tout va en 2025 et Kalaming Tenob s'appelle acoustique moko surprise, tout va vraiment vraiment de suite. Donc bilo il y a bien, il a juste un cadre tout ça kanati. Batbayo Kalisou Gilles-Olas et ça l'a bien. Album ils a déjà enregistré. Donc à Wakana Kinshasa. Et bazo mixé et tout le calaming était mastering et puis tout bando bimisango malembe ba featuring paysan dans l'album bon mingi nga monde na yembi mais juste après nzembo ka yangana Patrick Beckham nde batusko bando découvrir biloko l'album est un style morumba tout non yango eza vraiment ndenge kombo nango ezali les figures de style na yebi ki album figure de style ezala nango pe déjà et vient un Mirage Supersonic à ça l'album figure de style mais on a préféré qui a la figure de style pour moi style les amours et belé na kati voilà en tout cas artiste grand merci déjà les cas qui ça va dédicace et on a des annoncés dans un prototype lié au micro vraiment gros plan pour qui au sarano na micro. Big dédicace à ma mère, Madokasa, place à Zali et na Reims, gros bisous. Na ba koko nae donc ma sœur Tania Las vient en Ambrostet, leader de Liège. Ah, Ambrostet bien sûr. Place à Zali vraiment bambote nae. Et puis bana to amatonge donc c'est-à-dire salon ezara moko Rolls Beauty donc pour na bonzenga pena solo bataba make-up banini basuki salon ezara moko na oshwe wana à 30 bana poto bana kin aussi Rolls Beauty oshwe à 30 et Lilas bambote na yo place aux Ali mon frère Belilas et pourquoi pas à mes enfants Choukran et Lolam et Curtis et mon bébé Julia Venando ya papa gros bisous voilà grand merci encore une fois à l'artiste pour ton passage et puis emploi du temps Pessibiso na profité d'ailleurs on a présenté ma meilleure vie dans mon vie en gros c'était Tidiasunda pour le tout la bourse à la vie moins mine l'émission heureusement donc ngane me rappelle donc ce qui va salir moi systématique c'est que faut quand ça vient ngai dans ça une fois ma bourse à la petite naïe mais normalement toi en contact avec la bastati tout est mon père bonjour et puis moi ça n'a bev place aux a bambote non Thierry Mombaya aussi Damien Nyangi en tout cas merci beaucoup vraiment donc naye sambino mais bayaminga kitoko donc c'est à dire musale salama en tout cas na leli quoi. Voilà, merci Nabil, merci Bozaki Belé pour Orlando Bisso. Notre cadette Salomia était derrière la caméra, en même temps la réalisation. Merci à notre manager, le plus grand discret du monde, AKM Mobutu, Elville Matono depuis Paris. D'été, vraiment artiste, gros plan, tout cela en aïe. On a bien tout le temps. Motoaleli l'amour babenye yuma. Pourtant bolingo eza branche moko compliqué. Et bonango ba maître pesi bayuma. Et bonango ba riche pesi ba pauvre. Pourquoi l'amour est toujours compliqué? Yango ezanga formule oyo yako calculé. Motuna nangai ezali. Motuna nangai ezali. Nani akopesa ngai yano na motuna hoyo. Est-ce que mi bali babalaka basi to ba pareil de plaisir? Soki aboye komi problème na makasi kebane kafela e kafela na malembe yango apesi. En tout cas on est à Kanisa nanu donc ils sera bientôt disponible. Les chansons na sala na Blanc na Roi des Arts, Blanc na Mosaka, moi na Maman Nana.
c'est ce qu'on remix on a Patrick Beckham to Baxi Babilengi Rosala dessus et Marama Bienzoya quoi. C'est l'artiste Gilles Yolas, on est ensemble. Oh, Yahweh, mama.